Et le ban a biso que Kalev va travailler pour les Rwandais. Parce que yo travaille pour na Kalev, Kalev va travailler pour na Rwandais. Et le ban a biso que Hippolyte Kanambe aza Rwandais. Et le ban a biso que Chilombo aza Mbongo. Oyo ibasali glissement yena mama na ye. Soko lobi na biso ngo ndeko eleze. Wana to revoir kana yo. Loba na biso ngo soki penzo za sincère. Pema o nzamba pesa ka yo ya bomoi. Oyo ya ba congolais oyo loza ngo mwana kololo pam. Loba na biso makambo wana leka na miri wana olobaka wana lobela biso makambo mama congolaise. So boyebite ba mama congolaise, ba mama ya passe, ba mama to na kata passe. Na prison à ANR. Ba mama wana basali biso appel ma e committee a basengi pezangai na lobelango yanga bomoni ayeko betela mombela bazana kati ya prison a ner bakota kuna ba fille bakanga bango kuna babotisa bango babana ba viola bango babotisa bango babana wana bazaka na prison bana bebi libala te bazaka na kati ya prison oh bandeko ba mama botelema Eliezer Tambwa yebi ni kambwana mais aloba ngo ta dénoncer a filmer Eliezer to pèse au défi va filmer là-bas. Kende ko filmer bato ba mamo ba botama na bano ba botama na ANR kende ko filmer ba bisika partout mais pour la ni yozo kende ko filmer na ANRT kende ko filmer na ANR biso to pesa information pour aye ba nyonso pour aye ba nyonso voilà yo lo ba ko yebi nyonso ayebi nyonso on a yebi nyonso ba information so yebi mais ndenge nini o ya ANR bana ba botama na ba ANR ba koli ba mama bazaka wana ba mama bazaka wana basi ba fibo viola ba bota ba bana na yebi kutata libanda te bazala ka wana prison mama na samai ayebi oyebi pourquoi ayebi ayebi ju babengaki yaki ne kotala mwana mobali bakangaki oyo ya nwani wana kombo na ye tumba oui babenga ye balobi yake ne ko identifier soki oyo bango balukaka akenda no bate wana za mungala oyo za mulubala ayebi makambo na ane akolo bango te parce que travailler ka pona bango bango kwa ni biso to sali défi akende ko filmer biso yango la kisa parce que eza vérité ba mama la baleli kenda ko filmer ba basi ba telemedio ba bi yo avion ya kaka Eliezer kanga munoko na yo tika biso to de la mboka yaka papa ndengo lobaki ke ye yo ko ya mutakosala loko te yaka papa yaka penza tozozela yo yaka soko za penza mwana kolo lopango yaka. Message nini o boye non ya opesa biso. Merci mille papa na mutu notuni biso biso toza ba mama résistante. Ba mama résistante ba biso to pesi mbote na mokini bosika bozali bo balandaka biso ba mama Christine ba mama Siamai ba biso très bien to pesi mbote na bino ndenge boko disposer na temps na bino pour yoka biso biso effectivement ndenge papa a posé biso question to ya pamba te. Tu utilises l'écran pas ma pambati. So to yese to ana message à kopesa. Message biso to yeli yango lelo, eza message ya kanda. Toza na kanda na makambo nzo lekala mboka. Pe toza na kanda ya ba musicien na biso oyo mibale ba bengi Fali na héritier. Bana wana ba ye baza na kata convocation. Na ina bandana liboso na Fali. Maman Christine a silisa bien. Fali yo za na kata provocation to yebi ba système na bino wana c'est-à-dire que kananga pesi bino mbongo bino na héritier bino ba la pesi bino mbongo pour boya ko embrouiller biso pendant l'été juin juillet comme ça tant biso to ya ko ba résistant nyon surtout ba côté mala ba combattant parce que point oyo ya musique ezali point oyo esangisaka combattant no se résistant nyon surtout oya kenda na organisme na kona c'est un point où les point moko rassembleur en fait yo ede biso kutu eza point moko biso to se rassemblaka tant to kokuta na toza kuna kolandela bino kuna bango siko kuna na mboka kuna basani baba na kosasa déjà tout suite au monaki déjà il est la tanga papa we mais makambo ebele to suite au moni kuna to tali ba reportage bande kuna biso baza na Kivu kuna batinda biso reportage ke bato bani ko kotela bango déjà na bandako. Et donc, c'est la juillet août. Tant que vous avez s'occuper de bino awa, allez bango ba attaquer. Yo fali mbala liboso ça qui les makamna mesilité. Bitumbe bimi ba makambe bimi bele. Na ba tumusu ba kutaki bango bo filmer bazo ko corrompre bango. Mais ici na mteli kama on ba kundia ngote yo no tele misu muso ligi sous concert muso. Donc, tu es dans la provocation, oza ko senga ne carrière na yo et si là. Carrière na yo et ko si là. Yo na solité
Aux hôtels, on a brandir régie des zones à Tchamaï, na Kisenso. Mais au Tchamaï, na Kisenso, vous allez pour aider occupation. Yo, ça régie des eaux. Yo, il fallait qu'il n'y ait pas régie des eaux, tia pression na gouvernement, tout ça, régie des eaux, que nous Tchamaï, na Kisenso. Parce qu'ils ont ça là-bas. Yo, comment régie des eaux, on s'est à côté de Maï. Bah, tout ça, yo qui bon a sentiment, comme Congolais a un sentiment, allez à Kimbank. Non, c'est pas à toi. Il y a un Tchamaï, na Kisenso. Ça doit être qu'on a 24 communes. Parce que pourquoi on se dit qu'il y a Kisenso? Il n'y a pas de Kisenso qui existe. Donc, il y a tout le monde, maman, biso, maman, matrice, et les mille, pour violer, baza, pour violer, tout le monde, la biso, au lieu de concert, na yo héritier, au lieu de concert, et vous allez et vous allez et vous allez. Merci, n'a passé dans le papa, maman Christine. Maman Samaï, ma cambo utuluba, ozana na raison. Mais, les musiciens ont besoin de biso, besoin de na biso te. Lelo yo soki batu ba décider que musique ebetaka awa lisusu te, ne baza na baza conscient na mutu na bango ba yebi ke toza na réseau ya opekisa yango. Acha mai na Kisenso, eza mabeta, eza malamu tobo yango te. Mais soki ezali mbongo no bimisi na poche otie mai na Kisenso, félicitations papa. Leso ba pesi yo po yo sala ndenge bazo sala ke ke yo ozwa ke ndenge na tie mai le mususu na kobeta na poto okoki kotia mai okoki kotia courant na Congo mobile et tant que ba Rwandais baza na kati ya Congo na mboka oyo yo biso tovandi musique moko to en fait toyoka ngoko to sauter et comment ko sonner biso on dirait ba beti biso mabanga na ba Rwandais yango bazo finga biso to sa bazoba peuple moko ya azangatina peuple moko ya ozomona basali mission na mboka moko bo natali soki na bosani te bazo seka biso ke Kanambe azali ko sala pa ba espagnol moko boye bazo seka na mission na plateau aso lobaki mutu wana ebaki même pas ndenge nini ya koloba ta langue moko bazo ko bete fimbo za kolata salopette balobi ke na Congo to lati cravate akomi président ya Congo fo yoka na plateau ndenge baza koseka bande ko na biso oyo bobengaka Élysée Tambwe alobaki na bino nini bosala ka makambo ya buzoba bozo vivre na buzoba yepe alingaki aya na poto bapesa yepe mbongo ndenge bino bosobi bandako na ba voiture abanda ko loba na bino yango abanda ko se ye abanda ko distraire bato poto nango ke ya mwana kololo pango ezui distraction moko azo ya poto alubi ya ye ko sala ba azako benga ngo nini azo ya ko sala ba eloko nini ba réunion azo ya ko sala soki ba nini or ke azaki ko ya na poto awa pona ko yeba ba groupe nino ese panzani banani oyo bazuba kombata oyo wapi basi ba panzani ba ezoko lekela wapi ndenge aza wana tozaki na confiance na ye aza ndeko na biso azako lobela pona Congo mais asala ka pona ba Rwandais mokonzi na ye monene eza Soriano Katumbi eloko ezo sala biso pasi yangwana moto nyoso azo traiter na munguna oyo na tango nyoso peuple congolais aza kokufa makilezo tangana kisasa aza ennemi na biso a otango na mutu na bino toza na pona ofinga bino te toza na te toza ben grate ou bien totanga te pona ko pekisa bino ke bobeta musique yao awa ekobeta kate tant que mboka ezalo kipe na ba Rwandais oyo bino boza ko collaborer na bango awa musique ekobeta mate bolimbisa biso bokoki ko finga ba batu nyoso bolingi bokoleka bozo finga batu ndenge motema na bino elingi mais awa musique ekobeta ate za mboka mondele libre mutu nyoso okiko ya awa otambola na ye ko salo ya moni mais awa musique ekobeta makate na bandeko na biso wana nyoso papa elezea na ye moke ko tuna yo na lobi ezala mbalano ya suka ya ko ya poto wa biso ba mama mutu to décider ndemo pesa ka promesse nazo kende États-Unis nazo kende wapi nazo ya boye nazo ya ba assemblée ba réunion ofingi biso mingi ekoki mukolo ko chama kolo awa na mboka nyoso yo kita okuta biso ba mama mukolo ngo ko expliquer biso soki vraiment za mwana ko lupango biso tozali ba kolo lupango ona zaki na ngoya koloba ya kozongisa maloba pona bandeko na biso oya ya ba musicien
na mboka Congo. Papa héritier mwana oyo ya biso héritier oza leki musika epa na biso. To ana respect mingi tomoni ndenge bayaka na yo awa bauti no Kisasa neti musicien toza na botosi mingi. Soko lingi botosi wana continuaka. Kuchama kola to ya kolobeta musique ebeta mate. Toza suna lero wana te papa. Toko bandela ka koloba ngote pe kutikala ozala te. Boko mona teke bana mibali mutu ba ya kokotela bino na salle bako ya kotumisa bino. Boko mona ba mama mutu bako ya. Wana tozo yebisa bino ba mama so boka esike yo ba Rwanda ba yese bino boke kuna tambo ke kuna bo porter bana mibali wana ba plainte te boko porter ba mama o ba bombi bino 9 mois na libumu biso na bino tama kolona yo awa oya kobeta musique tozo zela yo soki oza na bato oyo bazali awa o bazo yebiso ke musique ekobetama yaka kobeta musique bongo mokolo ngole mususu okutana na bano ya biso tobota awa bakotuna yo mokolo ngo bongo opesa bango réponse o nazaki ya koyebisa bino yango wana maseki ezate papa nanga awa tozosala bitumba maseki te lelo bato mosusu baparana bango bazokufa na Congo bazoya te po bino bozo travailler plus pona bato ya aner pona ba Rwandais alors boyela biso te bamaseki wana toyebi bino tout ne boza wana toyebi boza na kati ya obanga le mosusu bapesi yo mwa 10 ou bien de bato ane batambola na sima na bino na bafimbu ke fo sala likambo boy mais papa bolu ke échappatoire po awa ko ndenge bino moko boluba ngo bloqué cadena ezali awa ingeta na bino ingeta mama donc ndenge na rajouter likambo ya héritier bobeta musique te musique ezate ndenge mama Christine lobi eza ba mama siko biso ba mama nyonso ya Europe ya Bruxelles ya Paris ba mama résistante nyonso tout ba bi bon maintenant siko comme likama ba mama ya wana zo senga ba mama nyonso tout ya résistant kolowana tout ce côté ba dossier au niveau administratif mais etika siko ya nzoto na nzoto tout ce okendaki merci mingi na ba organisme monsieur essayer kendeki déjà essayer kendeki kotika ba document administratif pour na koyebisa bango babeta te bobeta na bino musique te mais siko ndenge mama Christina biso ba mama siko to telemedi bino siko poto lakisa bino ke biso ba tutne toza ba victime na bitumbo ba victime na bino parce que bino boza coopérer na ba occupant baza occuper biso toza ba victime na bino to lakisa bino siko biso mama to koya ba mama résistant bazali to bakoya makambo oyo eleki na prison makala na biso ba résistant to lobi boui toza d'accord na ndenge bato abimi na prison babimi na prison baza libéré bakimi bokima kaka parce que bakimi wana papa so oyebite ezali c'est des innocents en fait beaucoup plus aza PDG aki na musala na ye du jour au lendemain baye na basoda kaka pum allez na prison bazui société na ye baza ebele kuna na prison à Aner mama Christine bande ko na biso basi o bakanga na prison à Aner wana bafi bakanga bafi ebele basi bazebele na prison à Aner so boyebite ba botisa bango bana bakola bazana kata prison à Aner wana Kalev ayebi likambo na zolo ba Kalev yo yebi yango très bien que na kati ya prison na Aner bafi o bazakuna ba viola bango ba maman bazakuna ba botisa bango babana wana bakola bazaka na prison à Aner ba mama et comme qui message na bino comme qui que babana bozakuna bozana se bozakuna na Aner bozana se ba botisa bino babana na babana wana bakola pe bazaka ka wana ba maman message comme qui et yebana kite siko message commis merci na kalate ba maman bokobima so bo bouger ba oboma bino bosi boko ba esclave na bango bovani ko na se kuna bato bayebi pete bato muso yeba ndeko na babunga te bakanga bango bazakuna babotaka na bango babotisa bango babana bamikozo ba viola bango comme ils veulent bana pe bakola bino congolais bozana kati ya Congo boza ngwana makama boza koleka bozobi boya kobeta musique ba miloko andenge na bokoluka te bozana bandeko ya basi te bozana bandeko ya mibali te naza kobeta mbela ba maman bazana kati ya musique ba ministre ba député ba nini boyebi beaucoup sont au courant boyebi ke na Aner ba fi ba bota basi ba bota bana wana bakola bakene écoute na ba classe ba vanda ra wana donc epito pali na kati ya Congo bandeko bon bino boya lo bakbo beta musique pourquoi ne pas
lutter avec le gouvernement place babimisa babasi wana o baza na kata prison babota babana bango bana wana bayebi kaka prison oh Nzambe bana na bayebi no musute babota na prison bazaka na prison bayebi kaka prison mwana ndenge wana un jour bimisa na balabala ozandingi nini bino ba mama boyebi ba mama ya hémicycle ba mama baza na ba député boza au courant boyebi yango me bovanda boza ko yaka ki député ngai député ya wa bino no surtout boza coopérer na bango wana boyeba ki tokosia na bino très bien na karaté tokosia na bino très bien et puis na sengi na population so bomoni ba soda wana bakimi bazaki ba soda moko ba innocent ba colonel ba généraux musu ba kanga bango ka beboye ba limba remplacer généraux o ya bango ale ba ye ba longoli ye ba tiye kuna belé bakimi soki bomoni prisonnier bo dénoncer yote pardon na sengi na bino ba mama batata bandeko bana ba jeune bo dénoncer te botika bango bomba bango au contraire parce que bango ndende to kosala musala bango lokwa baza basi ba bimba baza sur le terrain baza ebele biso to kokota makambo monanse mi biso to kokota yango te biso to zo senga kaka na population na bato ba kimi bo dénoncer bango te oya monanse mi wana eza si je me reclame sur le banc, prison, nous on valide, tu valider, tu es d'accord na bango, il y a un tout ça na ba maman nyon surtout, na ba papa nyon surtout, au boza la kati ya mboka, ba maman surtout ba maman ya prison ya aner, ba pesi maloba commis. En tout cas, to yebisi bino que message c'est commis, yango na tikisko maloba maman Christine pour na message la maman Christine malobeza pana. Merci Maman Samari. Nga nazonga na likambo ya ndeko na biso Eliezer. Oyebi ndeko na biso wana Eliezer banda to bandi kotala ye azoloba. Mukolo est-ce que boso kolanda émission ndeko Eliezer boyoka Eliezer aloba ta mukolo moko na teleki mboka ezo occupé na Barwandais? Te aloba te. Mukolo moko te ndeko Eliezer aloba mais ndeko Eliezer avandi alobi aza na liste ya bato yo ya o babenga kakuna basenga mbongo na bakonzi na kati ya Congo. Eliezer, on s'en fout. Faut bandana soko za na pose ya ko dénoncer za na liste. La liste liboso bandina Chilombo. Soko bandina Chilombo. Olobi Chilombo. Na mama na bango bazwaki mbongo oya glissement ya Hippolyte Kanambe. Wana toko yoka yo. Tout à fait. Mais ce qui ont le bakaka ke bato poto babeni mais so bazumbonga na mabeza mbonga ba congolais. Parce que yo moko za na kati wana olobi ke Soriano pa ki pakangai ngape na sala ka pour aner na zo ka mbongo. Ba soko bandi ko komi donner c'est yo moko o bandi na Chilombo. Tout à fait. Wana biso to ndimi yo. Parce que to yebe ko za collabo numéro 1. Ndeko Eliezer. Ozali journaliste Bukangalonzo. Yo. Ofingi batu mingi, ofingi batu trop, mais jamais mukolo moko boye. So balobi likambo Chilombo yo kei, oke kotuna Chilombo na ndenge moko ya abo pesa réponse abi pota batu wana balobi boye. Oke mbangu epa ya Soriano. O balobi koza congolais te, yo zozo batu bazomba ko biendeni. Ozozo batu bazomba ondeni. Batu ba bazomba te. Yo za na miro benga ga miro soki ya nini wana, yebaka biso beto za na miro wana. Ndeko Eliezer mbala na yo ya suka. Okende koloba okende kufinga mwana poto awa ke baza ba kolabo ba benga kuna bazwa mbongo ata bazwi mbongo baza ba congolais mbongo na bazolia ya ba congolais ndenge bino boza kolia ndenge lelo bosali glissement na ba rwandais na kati ya mboka wana. Donc kanga munoko na yo epa yozali okangi yango libela na kolobaka le nyoso tu na kufinga ka bato poto na kufinga ba combattant bopanzana kuna ndengo yake ya ozazo occasion ya kosolola na ndeko na nga babe po ayebisa yo ndenge nini bakabona na ba oyo etali yo na rien yebaka toza eloko moko na marche mona ka biso toza eloko moko yo muto ya tipo ya kopanza oya ko se renseigner okendo zongisa kuna pa Soriano. Mukolo ko banda ko dénoncer yango mukolo wana to koyebo soza mwana kolo lupanga tant ko zo dénoncer ngote kanga munoko na yo pona ba résistant na bano bazo bundela pona Congo wana ezaki po ya liboso ya mibale na ye pona ko féliciter nanu papa na biso oya ya ba Congo babenge ba benge nani bundu dia Congo
félicitations papa na ngai na ba adepte na yo félicitations ingeta na yo penza ya munene félicitations na féliciter yo papa na ngai ezalaka nde bongo o kala tozako yoka bon bakangi bato ya IDPS bake na mai mais bino bandeko na biso ya IDPS bolobaka lere nyonso bolobi bino mutu boza na rassemblement bolobi rassemblement eza ya bino mokolo moko te bana bakufi bazikisi bango epa na bino ntango bozofinga bato lere nyonso to baterminator bakombo na so bolokota yango wapi mais baterminator ya liboso eza bino te kobanda na papa na bino numéro 1 kala mingi te awa boye bauti koboma bana lokola mabata lokola Tshilombo amoni babotoli biftek oyo ye babongiselaki ye asali nini azongi susu pa ya bandinzi na ye oyo babomaka po akomi koutilize bango mpona kosala rwandais chantage papa ekoki omoni ntango olobi ke o bandeko na biso wana baza na mboka wana bazoboya to ya kosala réunion mais tozobundela eloko moko biso na bino na yo tobundela eloko moko te yo ozotravaille mpona Kanambe contact na yo eza direct Kanambe te eza Soriano oyo bozobenga Zambien wana oyo bokoma okumisela biso opeselanga message oyo epai ya papa nanga Frank Diongo pai oza na makala ozaka kolata trigo ya Soriano na foire ozosala publicité na ye ke aya okoma président ya mboka wana papa opesanga mawa intellectuel lokola yo nazaki kosepela ntango ozoloba mokolo lataka triko wana lelo se retrouve wa Soriano na Tshisekedi babwaka yo na makala babosa na yo bamela fungola ebongo ba o batikali lokola bazozwa nanu leçon te tolimbisaka na lera Mobutu tolimbisaka bakimi bayaka poto mais tozoyebisa bino bapapa na ngai soki bowutaki na libungwa bamama na bino 9 mois biso bamama mutu tobanda kodiembika bino kotala bino baminako bagouvernement moko boye botiki bazoboma bana Congo mikolo nyonso tu bamama oyo ya Kasai bazokokufa lere nyonso bandeko na biso ya Kasai bazokoboma bango tango nyonso tu nakoyoka oyo alelaki batya ye député o Kanku bakwambila mutilo ba Kanku bon baba shifa ibonso bonso bafu chimbol bwimpa bon bwimpa wikalu informé hatula badimu prison mfumu balaya ni bafa bons papa aux éternalité papa yo aux éternalité botala ba Rwanda nde ba osimbisa bino bazo simbisa bino bango bango bazoboma te bino mutu bozoboma bandeko na bino ba congolais papa nanga to kipe kana bino papa nanga to kipe yango to kipe kana bino bokanisa te bo kima bwana place o kima te bozalo kwa bwana kata mai o babengaka mai ya Londres biso na bino to kipe kana bino moko ta kobika moko te sobo yoki ba Rwanda bakimi o mibeti lisasi o mikufeli biso mutu to balola ngona mpandi na bino nzamba ali kolazo yoka ingeta merci nani ngana pesa lobana et pas Eliezer papa oza pauvre en esprit pauvre na mutu obi pa na biboye oza ndenge mona ba onyo surtout baza kuna oza exceptionnel toza mona ko non ouais na ko pesa merci na papa Flori na Londres papa Flori Butsuki grand philosophe alobi congolais nyon surtout c'est-à-dire que na mutuna ye même aza riche c'est ça ce qui se passe en fait même azali riche aza na mbongo ebe na mutuna ye aza pauvre en fait na mutuna ye yebi ke non aza nga pauvre tala bato oyo makambo ndezo leka na mboka bato baza na bambongo na mutuna bango ayebi ke naza pauvre c'est-à-dire oyo ko corrompre ya kei parce que je suis pauvre en fait donc yo Eliezer posa pauvre en esprit yo Eliezer liste exacte wala za mensonge zo linga ne pona ko diviser bato ko distraire pe bato wala to se mission na yo eza lokuta liste nino za nango wana to ana alerte liste exacte c'est le mensonge la liste wana le premier nom c'est toi mais voilà kombo ya liboso linga ko tia Eliezer ezali yo Eliezer ta la tika Eliezer ta bota la tika
oza muta monoko biso beto abata monoko tika ba mama basi ba vande lui basi ba teleme lui ba bi yo avion ya yaka kaka Eliezer kanga monoko na yo tika biso to ndela mboka yaka papa ndingo lobaki ke ye yo ko ya muta usale lokote yaka papa yaka penza tozozela yo yaka soko za penza mwana kolo lupango yaka monoko na yo wana oza nango ye mpona koya kodestabilize biso oyela na Soriano omoni Soriano Katumbi akokoma jamais président de la République na Congo jamais akokoma wana surtout longo lango jamais il y aura un Congolais à 100% lamba oyo makamto moni obul jamais yo Eliezer Nkamboza ko supporter ye to yebi to so yebi dossier nous alias on nous so sala wana je dis taratata c'est-à-dire que rien on nous so to yebi yango to so yebi makamna no so to yebi oza aussi pauvre en esprit ba yeli mbongo allez kosakana ba diaspora te sakana diaspora oyo sakana kana bango bolia kabambo kuna baba to surtout ba résistante biso ba résistante kozela yo mwana ko lopango nga mwana ko lopango nga mwana yo mwana ko lopango atala ka lopango papa na ye tout autour kasi nga lobi yo kene ko filmer ba bisika partout mais pona ni yo zo kene ko filmer na alerte kende ko filmer na ANR biso to peso information po ye ba nyonso voilà yo lo ba ko yebi nyonso on a yebi nyonso ba information so yebi mais ndenge nini o ya ANR bana ba botama na ba koli ba mama bazaka wana basi ba fibo viola ba bota ba bana na yebi kutata libanda te bazala ka wana prison mama na samai ayebi pourquoi ayebi ju ba benga ki yake ne kotala mwana mobali o bakangaki oyo ya nwani wana kombo na ye tumba oui babenga ye balobi akende ko identifier soki oyo bango balukaka akenda loba te wana za mungala oyo aza muluba ayebi makambo na ane akolo bango te parce que travailler ka pona bango bango kwa ni biso to sali défi akende ko filmer biso yango la kisa parce que eza vérité ba mama na baleli kende ko filmer te ANR pour le coup ça na ANR kende filmer il y a des mamans il y a des femmes qui sont là-bas qui ont été violées babota babana na bakola bazakuna kasi la kisa ti mwana ko le parent a gérer le parent papa na yete yom to yoza mwana ko mais pourquoi zo gérer parti wana te gérer parti na to zo zela ba maman congolaise so boyebité ba maman congolaise ba maman ya passe ba maman to na kata passe na prison à ANR ba maman wana basali biso appel ma e committee a ba sengi pezangai na lobelango yanga bomoni ayeko betela mo mbela baza na kati ya prison ANR bakota kuna ba fille bakanga bango kuna babotisa bango babana ba violera bango babotisa bango babana wana bazaka na prison bana bebi libanda te bazaka na kati ya prison oh bandeko ba mama botelema Eliezer Tambwa yebi ni kambwana mais aloba bango ta dénoncer a filmer Eliezer to pèse au défi va filmer là-bas kende ko filmer bato ba mama babotama na ANR bazati lelo kuna kende ko filmer na biso peke Kalev va travailler pour na Rwandais parce que yo travaille pour na Kalev va travailler pour na Rwandais et loba na biso ke Hippolyte Kanambe aza Rwandais et loba na biso ke Chilombo aza mbongo oyo ibasali glissement yena mama na ye soko lobi na biso ngo ndeko Eliezer wana to revoir kana yo loba na biso ngo soko penzo za sincère pema o nzamba pesa ka yo ya bomoi oyo ya ba congolais oyo lobi za ngo mwana kolo lopango loba na biso makambo wana leka na miri wana olobaka wana lobela biso makambo to loba na yo wana voilà loba to pesi on défi biso ba mama to ye et puis Kalev ça oza éternalité Kalev oza éternalité yo ebi ba papa bolozi yo oyebi ba papa bolozi yo oyebi ba papa baramoto yo oyebi oyo babengi ke prison ya sali bulu oyebi yango yo bangisa biso te Kalev yo bangisa biso te tozoba oyebi nde tokomi bo to banga asuse eloko te to banga asu eloko moko te parce que nyonso bozo sala ebima na poisa bien sûr mais oya lera ba bolozi ebimaka te papa mais po bomona ke boza mukie boza vraiment mukie na lingaki na loba omoni kanyama babimisi ye omoni babimisi kanyama pona nini pona oya kokanga mwana semi ko makambo ya prison touche mais o les gens on kuna bango bazo sasa babimisi ye pona moteur babimisi ye sikoyo prison makala c'est ce qui se passe là-bas na pesi bino 4 jours na keno kanga mwana zoba ya mobali yo za ndenge nini boye basimisi yo touche. Mais pourquoi tu ne parles pas de ce qui se passe là-bas? C'est que les Rwandais font les exactions au Rwandais Bazakostal. Pourquoi tu n'en parles pas? Va en parler. Si quand yo batini yo balabi yo kutu kanam no yo bino baba soldat soldat kufana fond, ni mon kufana fond pour le peuple.
soda au lingi okufa na front au lingi orgueil na yo tout ça bazongi si au moins bazongi sur le ozongi pona toza makala mais il fallait bazongi ça yo pour que nous le makambo o ezo le kakule bango bazo sasa partout bibembeza okufa partout ya okonte ko sauter mama samaye toza na maye prison makala échec total mboka moko te toyoka na prison bato babimi lokola bafumi esengo to wana ngo aboko yeba te soko oza na porte na yo yoki babeti yo assassin moko bakanga na prison makala fongolela e porte ba assassin ba libanda ba assassin baza libanda bo fungolela bango baza ba assassin te soko lobi non na ba Rwanda okomi assassin bana o nyoso bakangaki ya bakuluna baza ba assassin te ba fabrika bango po ba bomba ka bandeko na bango ba congolais bo fungolela bango porte ba assassin ba o bwana bango libanda bolala kana bango l'air nyoso tu bo fungolela bango baza bandeko na bino botika po bango mutu ba yena tango bango mutu ba okangola bino na mboka wana ingeta bon merci beaucoup na banda bomoni bino moko ke tozana kanda makasi na makambo mboka ndenge za koleka mais mboko yo boto kosikala ngo boyebaka tozopesa message bino nyonso mozako na boyebaka ba résistant bako sikola mboka wana ce sont les résistants to signaler bino boye ba résistant na ba résistant bako sikola mboka wana na pesi mbote na batno su ba mama nyonso bazalo kwa biso ba makanda o bazala kata passe ba mama résistante o bazala Belgique bino nyonso tout boyebi na yebi bino na liko tanga komote na ko bosa na moko biso nyonso tozalaka le 8 mars wana biso nyonso sans exception na pesi na bino bambote ingeta to continuer to bosa na te le 10 juin to kutana lisu le 10 juin ba mama to ya lisu le 10 juin adresse ya mwana ko leka na écran na c'est beaucoup adresse ba mama Belgique ba mama Suisse ba mama partout ba to utaki ba Danemark ba to utaki wapi ba résistant na biso à Danemark ingeta to ko zela bino boya to zo kutana le 10 juin les 10 juin à Bruxelles adresse à mon collègue boya ebele tozala totia bango sous pression bango na paya que non eza sous terreau ezala ki ba combattant ba fani ba pesi ba mambo non auto ba moni ba to esprit mususu ba to ba lingi penza libération mboka merci mingi na bato sot na ebi merci na bano yanga na bakoko yangai na batunyo surtout na pesi papa Flori Butuki na kata Angleterre bambote na merci na maye na yo na makanisi na yo na ba idée na yo merci mingi ingeta mona ye kozolisa mbote nanga na ba mama nyonso o bavai na kati ya ndako o bayokaka pasi na motema toza wana biso na bino toza na bino na musika to bandusala oyo makanisi na bino elingi to kolemba te pona mboka na biso et ba o bazwaki tante ya moya marche oyo elekaki ya le 8 le 10 eza occasion ozanga te ba mama pona journée moko wana ekoki kosala makambo minene pona mboka na biso Congo oya komona yo moko na misu ba o pe ba na Belgique o bazanga ki mbala wana kuna réunion wana eza pona mutu te eza pona Congo mobimba ba mama oyo ya matongo balelaki balobi no biso bayelisaki biso ke marche eza annulé po bosana te mbalo le 10 banile loko moko te boya pona Congo toyebi ke ba mama mingi basi bakomi fatigué na place okende ozala mwa ndako na yo ke vanda na kati ya mboka na omo yo kende ya te pona nini mboka ezo okipe na ba Rwandais mama yaka liloba na yo eko konte mokolo wana yaka oloba oyo za nango okutana na baninga mususu poto solola poto yeba ndenge nini ya ko avancer pona ko kangola mboka na biso ya pesi mbote na ba groupe nyonso ko bazalaka na pasi na motema pona Congo bandeko na biso nyonso oyo baza misika papa na biso bauti ko bima na ba prison ya bino ya ngwana bandeko na biso oyo bazo komona na lerobo bazo loba me bato wana kuna ndenge nini bazo umela pona kwa ko délivrer biso ya bino ya ngwana ekomi pembeni kubanga te ba mama na biso ingeta na mokonzi ya yo yango yo yes ingeta na bana nyonso ya CCDP ya Parico ya ba résistant ya ba combattant nyonso ya ba papa babe ya bino ya ngwana kozanga te uzala bien wana mona yo papa na ngai
ingeta na bino nyonso oza toujours awa